Je dis encore et je répète, félicitations Mike Kalambai, bravo à ton travail que tu as fait. Comment moi ça soumbi bon, on sait que travail est ma case. Vraiment moi je dis je dis félicitations. So musu soyez ça là les sous. Et puis non ensemble la nzambe bazaka basi mabala. Poto ye barabaki ndumba na bango na bino mibali na bango ya bazoba. Mibali ya bazoba o basi na bino ba otambo na kindumba me bolobi ke bolimbisi bango po baza ba mama ba na bino c'est que bino pe ba bato ba showbiz. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'inviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin. Je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois travailler tout à l'heure, mais là, tu vas me démoraliser maintenant. Tango ba mama o ba yembe la kanzambe ba banda vi o yemba yo na ebi yote na tigala o mona clip na ote na tala eloko na moko te o elakisa ki bonzambe na mona ote bana bino awa to mona te non na mona banderole note ni affiche zawadi lakela mama beti na 10e génération na yo ba pasteur o ba na simakop na yo balakela mama beti na 10e génération na bango zawadi moi je dis et je confirme au moins ba o ba kota ki na porte o ba bandi ko seka po na bandozo image balakela mape ma beti ti ba 10e génération na bango mibali nyoso to bandozo bandozo la ka vaseline mibali nyoso to bandozo ba la loka ka masoko nde ba la liyo. Bino balandina biso ya bosolo na baye bakenda sango bosolo na bakenda na baye bakenda sango lelo Zaire ezaya kozika na yebisa bino Zaire mikolo ezaya kozika mbutu basali nzambe ba compliquer ba vie na biso lelo naza bongo na naza na ye alobara bien boyebi Liliane Agola mikolo komi Liliane Agola Kalambai je sais pas pourquoi donc alati komba Mike Kalambai abi papa na ye lelo to solana eto ye ba makambongo ezandenge nini et belé baïké bazolo baké fi wana yakine na kin po a troubler ka majabu ya sala makambo azo sala wana bon car la Bible ne juge pas le roi de Dieu to juger ba mais ce mabeza to rotandango na etando ya ike to bimisa mabeza li biso na bile longo to yoki ba voice ya papa Joël Francis o azape mosali ya nzambe menzoka papa ndenge zana zakane veu aza double sim et le bas prophète Denis le sabi bazo pesa kana ndenga sima so ye paza moi sito mobile na ebité façon zo supplier ndeko na ye mobile ke na ye déjà poto na yo zato ke pas moi sinon to solango awa nzela mona Liliane Agola o ya ko pasola biso to e baba vérité. Est-ce que Joël Francis y papa Sarasima na ebité ngana bino metoyoka ki ba voice wana je suis avec elle Liliane Agola ya mbona on appelle si mbote na on a Dieu donné maweja oya sima ya bilili kitoko makasi bo choses zwanga bien boy et ça grâce à Dieu donné maweja j'ai dit encore merci à papa Yemoko papa Vita babi papa Thierry Vita merci à toi merci à maman Françoise Vita sans plus tarder je reçois mon invité bonjour Liliane Agola. Bonjour mère Liliane Agola Mike Kalambai.
Mikolo Nazamo. Liliana Gola Kalamba, bonne santé. En tout cas, avec Dieu, ma mère tout est bien. Je salue tout le monde. Il y a chaîne Nabiso. Kouli Média Télévision. Kouli Média Télévision. On a passé une beauté. Mon corps est bino. Et à Gola, a passé une beauté belle. Et je salue là où on est. Surtout, il y a Awa Makutano 1. Biso ngomo na bina ya Gola Mikolo be Micheza plus na Makutano 1 référence Nyangwe précisément chez Yatamba. Donc il y a 1 chez Yatamba, il y a 2 awa tozana 1. Donc tozawa makamnyo surtout eza tokos. Toza awa makamnyo eza tokos oui ngapi na sentir ngo ba biso bien kay moko kitoko ba biso ngo mela masanga o ebele ya malili makasi oti poto oti partout dans le monde. Oye ozana kino ozana besoin fréquenter Willery yaka na Makutano 1 ba bi ko mela masanga o ebele zo misa milinga. Ba bo mesana trop na malili ya poto mais malili ya Congo pe et ça la moi bien. Liliana Gola tozo tala biso na bino ba photo est circulé. Lelo ba vidéo ebimi au juste nazo e baté pour ça musala nzambe te pona tuna yo yesu alinga ya tondenge ni mama. En tout cas, s'il faut répondre à Mambo Kalambaye, na sengaki bino nyonso tout bozala attentif na ba réponse nanga par rapport à basali ya nzambe. On n'est pas là pour juger basali ya nzambe. Toyo kaka mende ba na Bible bango mo ba na ba punition na bango nzamba pesaka bango. Rappel na ba pardon na bango onzamba pesa bango. Mais cela ne fait pas que le quoi toza basi et que mon ninga na biso moi si a monté coup sur les kambumobo et a bien été à complicité na basali nzambe mususu na bongo nde toza journaliste to kotaka to mon te mobile ya sali mabe. Yangwana je dis je resterai Mike Kalamba jusqu'à la fin pour zaki complicité ya likambo basali la ki. Complicité ni moi si ata yi azamusala nzambe li. Toza clair. Mike Kalamba c'est un homme dédié oyo azabongo na itonga munene oyo azako kumbela donc mutu entre. En église amnena azako kumbela pe tele magane tumbelo. Et tumbele ka te azo tele mana cher oyo za précieux. Azo tele mana cher oyo ke mutu nyoza ko matate. Même ata moi sango mais sukota la pe moi sana za pe kitoko. Te bon neni frère Mike Kalamba ako isa mama kasi bongo. Makamuya bolingo etaka kitoko. En plus masala qui peut partout sur ta vidéo te masala qui défi. Donc viens de nyata ne ka demo. Non. Oui, Vaseline. D'abord ça c'est faux et archi. Oui, Vaseline. Nazo répondre à la question là. C'est faux et archi faux d'abord il y a les camarades partout. Eza le kuta parce que naza na ba image nyonso emso o batu batalité. Naza na ba image nyonso na mususu o batu batalité. To ça la émission te pour batu ba omo na biso to oloba. Il faut to ça que émission oza na source ya likambu. Quand oloba muto ebi pena que alobi. Quand lelo na eko telema na ko telemela pe zawadi. Waza mwasi na côté là. Non côté la zawadi te nazonga penza na question na yo. Tu as dit un homme de Dieu. Un homme de Dieu ezate ke balongolie mai na makila to balongolie ki mobali na ye. Non. Et puis, il n'est plus marié, il est célibataire. Quand il était marié, j'ai plus de vidéos, il y a des femmes mariées. Azan a plein de droits. Il y a Obimisa, tout le monde a plus de vidéos. Pour moi, je peux répondre quoi na Katsali Kambo. Kalamba Azan Mobali, to kendete pour télé makana cher to le baké, ba pekisi pour sanzoto. Non. Non, a koki ko sala pour Azan Mobali. Mais c'est ce qu'on dit. Moi, si Alibala wana, et ça Kalamba inda kenanda kwa moi Salibala te. Moi, si Alibala nda tiki nda kunaye. Aye place Kalamba ya zalaki. Tu comprends? Je suis mère des enfants. Moi, si wana pas sa mère des enfants. Ce qui Kalamba inda longwa ke panaye. Aye pas moi na moi si wana. Là, je fais des émissions contre Kalamba. Mais comme moi si nda yaki. À Kotaki. Et puis avec un mouchoir de drogue. Pendant qu'on l'embissa, on a qui moussali nzambe. Pour première vidéo, tout le monde a la laki. Tout le monde a la petite jaquette nae, a fini qui dra nae, a la li a oyo ke l'oroté. Moi si on a zui li boko nae, a zui li boko Kalamba, amitié na tolo nae, et a banjo filmé. Ce qui réellement basa qui déjà, moutou andimi olongo la bilamba, et que bosa qui déjà n'ambetou, comment ça bilamba dans zoto nao. Et Kalamba a fini qui bilamba. To côté la moi cité total acte fait c'est ça que je dis Kalamba il a bien fait parce que ça qui tentation
bayaki omeka ye so pa asalaki te mwasi na nga sa chantage nakendaki asalaki nga eloko te kala boyebisanga vaseline boyebisanga nkoro boyebisanga tout moi j'acclame pour Kalambai asalaki bien mpo mwasi ya libala atikaki libala na ye atikaki mobali na ye abosani ke naza na bana abosani mpe ke naza mwasi mama ya bana na ndako na mobali akenda oluka Kalambai ntango baosala olela no Mike tu me fais bien mpo nyalela ekomba mobali na ye te ayaki moi j'acclame Mike a bien fait tout le monde mambo l'homme de Dieu aza mobali aza na mai na makila na Bible place monte ba pekisi ke poza pasteur kokendo lala na moi cité ba combien on il part na verset ba combien on il part ça veut dire il a le droit de le faire mais Toboite il a le droit de le faire parce que c'est un homme mais toke ngana zozonga kana ndenge ke aza musala nzambe mama omoni eloko mususu pe moi ça koya pe attenter yo toza batu ngalo banga yagola ngalo banga sona za mobali na kozanga ba chéri papa na ngai mais moi ça libala te ateza papa na ngana c'est ça là toyo tala ngona si c'est bino boza parmi bato bozoti na maiki na mabe ngai je suis pour quand je dis que je suis pour naza moi si mais je suis pour naza pour Kalambai et non tika na ngoti na suka ozo comprendre na bete lisolo muke ya opesa ba exemple biso ba auto matape na mituka basali na nzambe yo po mataka ozo comprendre babuka pe kit nga naza fi ya bongo te na ba chantage na koyi po lobango na l'équipe na komo kosa po ba pesa ba tumbongo ozo comprendre majabu e bandai awa po ni tentation ne ya kiate majabu ba ke Zanzibar po ni ba suspension salemi po ni ba sa kiango te bazeli lor o ekoma na suka remerciement États-Unis salema pour deuxième nini banda ba beti ku wana il faut so ba sa kiango banga bazwa ite c'est que tricage ba sali complicité ba yokana déjà nde ba o yakuna po ba sali yango à la veille il y a ba uto beta concert au Kalamba ya pumba ko batutu ba okamwa kem pasteur akoki obina boete tozo kamwa komiti na pasteur akoki obina boete pasteur akosa boete Kalamba ya sali bien et po ninga na ba sali bien écoute ana mbanga ke vaseline selon bino musupe selon biso te ndenge la fille a expliqué à bien ba otu na vaseline c'est la fille d'alobi no père aboki alobaki ke atia moi vaseline po et c'est le mukaka o comprendre ndenge mo système ke ekotaka bien et bimaka na ngona ngate ngayanganité Liliana Gola ngana autocholanda ndenge fi wana je expliquer abi vaseline et ça là qui moi souplicité pour pasta à kota toujours mona ba pasta musu bazotia ba soyi donc pasta wa tiaka soyi wana comprendre que vaseline zakata za na idée vaseline te père azaka na idée soyi pour atie sikoyo frère Mike a un système il y a vaseline moi je suis katikati en tout cas na katikati naza ni pour Zawadi parce que je la connais même pas fimora uti nil para ya eka to pese makambu menga na pesa na ngoma makambu te Zawadi pona ebiote oza o retriquer o bem service so passe na biso Kalambai nazonge pa na Liliana Gola sauf on a répondre Zawadi en tout cas s'il te plaît nazo attaquer moi quelques minutes au tchelanga micro bandero balanjo ba olanda ngai c'est apprendre à laisser ou bon mona mabe ou bon mona bien et ça bon opinion na nga parce que ngande na plateau Zawadi tangu basal ba mama o ba yembe la kanzambe ba banda vi oyemba yo na ebiote na tigala mona clip na ote na tala eloko na moko te o elakisaki bonzambe na mona ngote bana bino awa to mona te na mona banderole no te ni affiche Zawadi lakela mama beti na 10e génération na yo ba pasteur o ba na simakop na yo balakela mama beti na 10e génération na bango Zawadi moi je dis et je confirme au moment ba o ba kota ki na porte o ba bandi ko seka po na bandozo image balakela mape mabeti ti ba 10e génération na bango mibel nyoso to bandozo la ka vaseline mibel nyoso to bandozo ba la loka ka masoko nde balali yo Zawadi oza mwasi mabe or mika belo le chèque poso na monyo pendo tanda ma bongo na monya ngelo ka malunga te basi nyoso Kalamba ya linga yo telema ne lokote bino ba pasteur botindi Zawadi to ebi bino na otanga kombo na bino moko po mukamate na médiate na otanga ba ebele na ozela pasteur pétage Denis Lesi yo lobaki ke yo na Peniel boza mamba obimisa bobimisa biso pe to obimisa o abino po Peniel azotan sa makamsu na kati ndako libala o pe ba bomba e ba loba te ya Gola donc yango to lobi pona Mike Kalambai
tokoleka na ba émission ata combien tokosala ngo nga leka émission felete mais cette fois-ci j'ai accepté pour kalamba plateau nyonso to eliko yambanga na leka na ça l'émission zawadi pour na mona chose grave mon bali o balali moi sino 3 fois moi ça moi zo expliquer na média yomba olobi que je pardonne ma femme yango bino bimba ye bosara musala ngo yozo kende boye ye pazo kende boye mais na otolanda eloko moko mobali alobi ba divorcer na mwasi ba kabola bana parce que mobali alobi alimbisi mwasi na ye akotika la mama bana na ye ba changer opinion te et puis na ina lobani bino nyonso bozela ki suspension Mike Alambai ala bino comment il est sage ye mokonde a démissionné. Il a bien écrit, je démissionne en ma qualité d'ambassadeur. A démissionné Yemoko. Comme ça, Bino Tota, Bino Bokanse, qui est venu au Souka. A Souka jamais, a Souka la pasteur. Pour Yemoko à Lobby, il a donné son église na deuxième adjoint à Yé. Jusque yé pardon azano na makolo nzambe malgré za ki complicité na bino maye na makolo nzambe bongo bino obo bota aba pasteur oto yebi bo boti na Kishasa bo bata ma aboko sara bato obo ke poto bo bata ma campagne bo bima na bambwa to yebi bino pe to ana bankam na bino e ka ba fi ba bimi na bambwa te ba bimi pe na bambwa ba passer pe ba bimi na bambwa mo fleuri a eza Dubai te place bo ke bima na bambwa eza Dubai te. Bino mo ba pédé mais bon télé mais la kalamba ça lit bien moi j'acclame Yagola bien travaillé Yagola to zonga la makambo ba pédé on a mwa muke ngana yo na baye bazo tola biso na etando yake na ebisa bino Zaire za ko zika Congo za ko tumbama prévane ma tete tumbama ki donc tellement ma belle qui ma tete se bando tumbama. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois travailler tout à l'heure, mais là, tu vas me démoraliser maintenant. Zoloba Zaire eza kozika prévane Congo eza kozika matete déjà zikaki matete ziki pour ma belle qui na kata Congo bande ko na ngai partout dans le monde ma belle qui na kata Congo biso na bino longo to tala petoyoki poto tali petoyoki voice ya prophète Joël Francis oya zako bonde la bongo mobali na poto abi chéri na zui vol nanga na tiki ba prédication na Congo na yewa oh mobali ngo peut répondre que moi je suis avec ma femme encore ba mibalo babala ba dora basi na moi je suis avec ma femme yo mosali ya nzambe donc siko yo na oye batena nzela ya liboso boko kango soute e komi kana ndenga fondene ba pasteur ba komi ba double sim oyo pasteur pétage autake ko lobaki ya beaucoup de pasteurs oyo bazabongo ba pédé donc bazo salaka na ndenga sima Yagola ngana yo toyoka ki voice wana micro epana pour la pasteur Joël na kiti muke o kiti muke na kiti moi muke et puis na oloba na lobi boye eza ma musu photo pesa bango pe conseil koza la pasteur eza okoma nzambe te yoko toléré pasteur ake na nenga sima te Mike nga frère Mike Alamba en tout cas so na nenga sima so ba eta di marié nyata bango oya basi nyata kutu ko kenda ole suli boso te po liboso bazo zo mi bali 30 40 ko mi polele kenda ka na nenga sima mais siko Joël Francis ya zo zonde mo bali ah te Mike Alamba bravo Joël Francis je confirme pas
Tu confirmes pas bon voice wana. Voice eza roza elongi na été. T'es pas ça pala ta mabe, moi pantalon dongi. Papa bande ko na ngai bolanda. Omoni ko on parle. Na bona nga lobby ba porter nga plainte. Kalambai, on a vu, il y a des images où il a kisi biso, il y a wana nga na côté na nga Kalambai pour moi si wana za moi si nyoka. Soki nga so babeka Kalambai kenena ndako moi ça beti kokoko tant mobile na za kite ya asali na mbeto abato libala conjugal na nga na finga Kalambai. Mais le quoi moi so anda kenena na hôtel Kalambai kokoko. Et puis tant babando so au moins que Kalambai obeta bango makolo. Pendant Bengana, il était déjà sous la drogue et fatigué. Alors qu'on réagir et l'autre côté. Mais il y a pasteur Joël, non, Sola n'a pas été. Pour maîtriser que mon gongo est c'est bien bon. Il parle que moi, je vais le pasteur Joël et tout. Mais je ne confirme pas parce que je ne connais pas sa voix. Donc c'est Yarolandele là et confirmé et puis maman voilà, mais na Otolanda, Yonanga Totali. Vidéo ya frère Banyoke Bimaki. Frère Wana détaillé Joël Francis va payer 15 000 francs d'ailleurs que toi les bon en côté. 15 000 francs congolais. Ngana yoki on va payer 5 francs congolais. Pour francs congolais na biso. Va payer 15 000 francs pour passer à Joël Francis abimisa Banyoka bandeta bi famille na ya comme abandonné na famille. Yo tala ki en côté. En tout cas na bongo so il faut na répondre par rapport à place Wana. Eza na délivrance mon côté bako bimiso nyama na nzoto. Ah, là, la délivrance, mon côté, li goro de mo. Pour osa mutu o tambola. Mal à l'aise, il y a bouton et osa mokusa. Bon, osa na nyoka. To li goro de bon na katsanzoto na yo. Osa ka mutu o tambola na sa moi. Donc, pasteur Joël, ayebi nini yo asaki na nzoto mutu wana parce que mutu wana comment réclamer siko ke to yo kana ke bato ba mona ngote ezala en coulisses comment ebimi donc makambo wana eza ba biloko na bango mombo basai na cc tout comme peut ba leka na système ya cimenterie to yebite et comme on ando bimiso nyoka nyoka ngoko ko ba munorote fa bimaka na sima lobana donc wana yon to bi ça reste à vérifier après na sali yango ni pour si qu'on encore répondre vraiment ba tout est pour on a fan d'ici en côté. Voilà, conseil nyoko pesa na bae nyonso bazo tia mbutu na kati ya Congo na biso. En tout cas, na bandi na basali ya Nzambe. Neti ngabo na kenda na église te. Toza ebele. Na kenda ka église te. Na sambela na ndako, na fongoli Bible na kati ya téléphone, na tangi Bible na lali pongi. Bolimbisa nga wa ozwa mabe moni nga so na na bar na fa na meli Beaufort na nga na zongi ndao na line na problème na mutu te. Kokende église eza ser wana lataki bongo neti biso to bebisa banzoto to koma partout o ser wana e ko tante ba pasteur o ser wana e ko sala boy na boya kananga siko bino eza ba ser rebelle bakende église pour la tentation ya bibali surtout ce pasteur na bali surtout na cité Bethel quand lui-même le père était là tout le monde a qui binoté basio boko mikune belé basi nyoko boko mocha maquillage boche bakabelo bozali boso ata Moïse mbia zolela binokuna kaka amen boroye bate utilité nino abimisi ma misu na ye basi ba nyoka basi ba ndumba basi ba ndoki basi ba loge botondi na kati église muto ki église to qui est faite a pété qui si maquillage na conseil auto ko ko pesa bino bato église te bino mo bondima boza ba mama ba kambi ba mama ba sakoli ba mama ba ninyoyo ba mama mbiku di bondima mais nde boko bolo basiko au temps de la fin toye ba bino po en même temps toza mamba pasteur Kalambai en même temps voici Joël et Bimi donc tozo c'est la pasteur pétage tozo c'est le jeudi non Moïse mbi on est en live na 20h tozo là ipo to komo yoka suso asengi pardon on le kasu na live wana te bon abangi ni po yem taza 4 ke aboy nzamba révéler ke atika makambo wana sinon te matete ko tumba mais susu nyos tumba lo nini ya tumba ni Moïse mbi ya tumba neti nini en tout cas moi je suis pas là gege to yoka gege te ngana yoka Jésus yo yoka Jésus pour sambela kuna te na sambela kuna alors toke na sambela na cesse ayemba gege un mot de la fin pour cette émission. Mot de la fin pour cette émission, je dis bonjour na batu nyonso tout au balinga ngate. Pour bino de bosala rapena que émission kombo langa etalema tambo finga tambo ba mo belé surtout mai Kalambai na finga ma fort. Ba bindeni ba sai muninga mo si bongo mais yo za wana pona côté la Kalambai. Je dis encore et je répète félicitations mai Kalambai
bravo à ton travail que tu as fait. Comment moi ça soumbi bon, on sait que travail c'est ma case. Vraiment moi je dis je dis félicitations. So musu soyez ça là les sous. Et puis non ensemble la nzambe bazaka basi ya mabala. Poto yeba ba kindumba na bango na bino mibali na bango ya bazoba. Mibali ya bazoba o basi na bino ba otambo na kindumba me bolobi ke bolimbisi bango po baza ba mama ba na bino c'est que bino pe ba bo ba ba showbiz bazora bino na sima basi na bino pe ba okebima na mibali ya batu bo sangisa ba mbongo ofuta ndaku bo sangisa ba mbongo ba na crèche bo sangisa ba mbongo po ba na bino basomba bilamba po na poto kuna eza buy one take one for free bokozo ata bongo te tozoka mo vi o boko mosala donc na conseil opesa te po na basera bandumba nga na encouragement ba papa basi o ba oyela bino ba marié le quoi mibali na bango ba okokate baza ba impuissant bo sala bango vaseline kititi na 1000 francs bo somba bo sala bango biso pe tozala na to bete la bino ka maboko. Quant à moi je dis bye bye. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis d'abord merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Matondo mingi na ye na papa Déborah Mouy, merci à toi ma copine Balobi, la pastèque du boss Nyota Fiesta. Merci à toi Papa Cisco Kamba, Papa Terry Manzete, merci à vous Boza Telme Belé, mon ami personnel Gloire, Gloire depuis Kisangani, merci à toi, merci Boza Telme Belé. Bientôt je serai à Kisangani dans Zelabino, Bozelanga, Boyambanga Maboko Polele et Salanga Suba Grand Bien Babi, province Nanga, là où côté Naouta, côté Nabotama, Nazoya Lissous pour moi petit tour moi à moi 2 ou 3 jours non yana kisangani Gloire Lyon binabi ke o yambanga ki toko makasi na ozala bien ponanga na lobby bonsoir chez vous.